patiengo. Moindo atana patiengo, atakundi mapatinetengo. Oyo patiengo. Yo peki kolo bango, eba tinye, na batango bajagre nyoto, yo de la kakaego, ino mokole. Matondo bandeko balandi émission baindo bola muka mbote na bino nyonso bandeko bolanda kabiso na République démocratique ya Congo, mbote na bino bandeko ya Angola, mbote na bino bandeko ya Congo Brazzaville. Poninite bino bandeko nyonso ya mikili ya poto bolanda kabiso ko nzela ya net kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala bongo di kolona bino pona mbala yoko émission baindo bola mukeyi lisusu o makota mabino oyebintina ya koluka kola musa moindo na mpongi pe kozongisa lisusu conscience ya moindo kati na nzoto ya moindo utamwa ntango tomeseni koloba moto moindo aze kotambola kotika conscience na ye soko na chambre soko na ndako soko na esika nini bref moto moindo akomi inconscient moto moindo atamboli bolungu moto moindo alei na fulu moto moindo alei bilia epola moto moindo akomi inutile na mokili c'est ya matambe ya balokoso nyonso talatina ya kipavita telemelaki talatina fumu kimbangu baelaki talatina nesongi nzila fumu kosukia muzala mpanga na ngola batelemine leko pona kokoba bongo misala ya fumu kimbangu ya 1921 futuka vana mpambu uvidila tozonga na esika tokongela recommandation oyo tata mokeli apesi na baindo bonso soko tokozonga na esika tokongele paikani tokokuta bavaleur na biso baindo tobungisi esika tokomona moindo ntango azalaki na posa ya kokatisa bibale asalaki ya ye bwato ntango azalaki na posa ya kolala yango moindo atongaka ya ye bandako ntango azalaki na posa ya kolata yango moindo ayebaki kotransforme soit velour nyonso oyo moindo asalaka kasi lokola tobungisa esengi na biso tozonga futuka vana mpambu pona yango toze kopusana na mibu moko ya uta bangunza basanganaki na 9 à 9h na 2015 lelo na poso yoko tokozala lisusu tokosala mbula moko oyo tokokanisa lisusu mokolo yango oyo bangunza nyonso na kombo ya fumu kimbangu basanganaka pona kozongisa lisusu lokumu pe matondo na fumu kimbangu oyo elekaka na siège social ya religion africaine otolobi bongo mongo Congo esika kani tolobi eze temple ya yambo ya fumu kimbangu epaikani bangunza basalaka losambo na tina boleli pona République démocratique ya Congo poni nite Afrika pe bisika nyonso baindo bazwami mbula moko baindo bakosangana lisusu bangunza bakosangana lisusu po na kolela ekosala mawapi be na siège ya religion africaine kasi totikaki bongo te tolobaki lokola toze kopusa na pene ya manaka ena poni nite tokokenda kokutana nane sonya nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola oyo na eleko yeba ze président ya bangunza nyonso pe mokambi ya religion africaine de micro ya baindo bola muka itambolaki tina ndako ya mosala ya nesonga nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola epa ikani bazwaki maloba pona mokolo ena ya le 9 à 9h soko toze ko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya rogi tokenda sika wa totala bongo interview to saraki na président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine tola ya baindo esengeli baindo baso basi retrouver na kati yango tobengi bino baso bosili kuma mpona baindo oyo
tokomaki mbala mosusu meteni na bino eteni meteni boya po tokanisa yango nyonso porte tofungoleli bino yango wana kasi le 9 na 9h ya 2016 oyo mokolo mwana moke mpaka elenge biso banso tokutana na mongoko bangunza oyo nyonso belelaka komba mfumuki mbangu oyo nyonso belelaka boyindo na kwe nyonso ozali boya avant de 9 bobenga biso na numero oyo 99 36 bobengi biso bokozwa biso nde boyo tokobongisa manaka yambo ya le 9 po toyeba mokolo yango ya le 9 programme ekozala ndenge nini kasi ngunza nyonso obengami kisielo nani nyonso biso nyonso tobengami oteyaka sango ya lobiko ya bayindo meme na 1% obengami mpe bongo bino nyonso biso nyonso tozali bayindo mokolo yango mongoko po ete tosolola kobanda le 9 po mpe tosalaki losambo ya mbanza nsanda ntina lelo nini ezali mpe na babiteni nyonso totamboli nini na nini na nini na nini oyo eleki na bandi nyonso ekozala na etando ikete kasi mingi oyo ekozala na masolo ya monoko na monoko na litoi mpe bongo na mongoko matondo miki. Matondo bandeko balandi onso bomiyokeli na monoko ya mokambi ya religion africaine nesonyanzela mfumu kusukia mzana mpanda na ngola babengisi batata banengwa bana bilenge bampaka banso tokuta na mokolo ena eze rien que pona lokumu ya mfumu kimbangu nde bongo toze kokoba kolancer appel na bino bandeko yonso boze na mikili ya poto bandeko nyonso boze na mikili ya Afrika oyo bakanisi to balingi bongo contribution na bango ezala na kati ya mokolo mona pona lokumu ya kombo ya mfumu kimbangu boze kaka na numero yo boze komona na émission na bino bola bayindo bola muka na numero ye neto ko orienter bino lolenge kani ba contribution na bino ekokoma na lisanga ya bangunza tolobaki bayoyo basepeli kosala bongo bapolo oyo ekozala nelongi ya mfumu kimbangu matondo bandeko basepeli kosala batraple lokola bandeko deja boze kobenga biso kolaka ya bino bamakaron batraple nyonso ingeteze mpona lokumu ya mfumu kimbangu na manaka eleki tolobaki soko okontribue na koboma moto yo mpo kokangama mpo yo mpo bomi soko okontribue na bilakeli mabe yo mpo ozali kokabola to ozali mpe concerné na bilakeli mabe ntango yiso tokontribuaki na babiyamba oyo yaki konyokola bayindo biso mpe tokontribua na monyokoli ya bayindo ntango yonso tokontribuaki na bareligion importé oyo ekata bayindo maboko oyo eboma bayindo etumba bayindo oyo ekomisa moyindo eloko pamba na mokili yeba oze kofaire parture yo mpe na kati ya complot ena tala occasion lelo kombo ya mfumu kimbangu etelemi lisusu eye kozipola maye mabombama na mabele ya Afrika mpo nini te ndeko esika ozali kolanda émission oyo okanisa kosala réparation lolenge sikumi ya nsemono wanza etangisi biso soko libebi lizali libongisi likozala na ntina kaka na cadre wana soko tokoloba na lolenge wana ya bandeko oyo ya libanda bazali kobenga de partout basali deja moins elembo yango tata ebeli popo oyo bazali susu bato ya kopresente te moko parmi baye mfumu kimbangu amonanaki na bango mpe koloba na bango esengi bangunza basangana mpe bandima kokambema na nesongi ntina mfumu kusukia muzana mpanda na ngola bino banso boyebi tata ebeli popo homme d'affaires DG ya BRT kombo eze susu sikate na minoko mpe na mituna na biso bayaki masolo na nesongi ntina mfumu kusukia muzana mpanda na ngola mpe bayaki lisusu kopresente
bilembo ba situation iye bandeko ya mikili ya poto poninité Afrika basali oyo ezala lokola contribution na bango pona mokolo ya le 999 bien sûr bazangaki te kopesa baimpression na bango kolandela mokolo ena lokola toze kobeta deja nkota yoko na bandeko na biso ya rogi tokenda sikawa tozwa lisusu tata ebeli popo na micro ya Baindo Bola. Tata Kusu azali président ya regroupement lisanga ya Bangunza na regroupement kinga dike Bangunza. Il faut to corriger parce que kaka bino bapandisa ngoni kotambola ka bokei bokubimisa na ndenge na bino. Leo komona eko tozopusana na musala oyo ya mwalikuwa sanza ya likuwa mbula oyo soko sangisi mibale 0 libungu tulu moko na motoba esayesu likuwa e usalama na ngonga ya likuwa parti ya ngonga ya likuwa ezalika munene yango wana biso luka tokeneki mobembo tozongi na bamisala tozokosala un peu partout bandeko bazobenga na bao banya kosangisa mwa bamakoke ya mike autour elekaki nyonso tu ezalaki na mutu ya Bangunza na mutu ya président ya Bangunza ezalaki mwa badepense makasi mingi mais na mbalo oyo ye moko kolo makambo alobaki toyebisa bana na ye bameka kocontribuer mpona na mosala oyo yango mwa oyo tozwaki ya liboso toyaki nango komwana nango président oyebi ke ezali kambo monene ezali kambo ya lisekite po tokomi na croisé ya chemin nzela panda makambo mboka na biso ndenge tozokoloba soki Bangunza basali eloko te eloko moko ekosalama te yango wana programme eza monene bandeko baza kosangana po batia manaka wana na esika mpona mosala ya mwalibwa sanza ya libwa na mobu oyo ndenge esangisi nyonso esali libwa na ngonga ya libwa matondo mingi kasi toyebi na malamu tokoki kokanga monoko te ezali mpe sekele te ke na kati na Bangunza bokabwani ya makasi ezali bakoyokanaka te ndenge nini ozali kokanisa makasi nguya epai bokabwani ezali banda mokili esalama nguya ezalaka na bato bayokani bazali eloko moko ndeko webi soki oyoki na kati ya kuku oyoki na kuku sani ezobeta molangi te mbeli ezobeta kanya te yebaki mokola na nzala eza na ndako soki oyoki mama aza na kati ya makusa azokolamba ifo oyoka makelele wana eza makelele ya kati makelele mosusu ezalaka ya kuku ya makusa makelele mosusu eza ya chambre makelele mosusu mpe eza ya couloir makelele mosusu eza ya salon na makelele mosusu eza ya libanda mosala tozosala eza mosala ya molimo ndeko eza mosala ya lisekite biso mosusu toye na nsima nde tozomona bokasi ya molimo eza lisekite mutu na mutu oyo azwi bavision na ye na bonzambe mpenza nzambe apo mutu lendo azotatola nkombo ya kimbangu ayebi kazosala mosala ya kimbangu ya solo ayebi bitumba o kimbangu abundaki pasi o kimbangu amonaki mpona lobiko ya biso Baindo akokota na kati ya conflit te e ngai lokola naza na ngai neti mopepe naza na ngai lokola furumi akotaka na ndako ya mokonzi akotaka na ndako ya pauvre mopepe eza partout mopepe okayopemi wana nde président ya république akopema ngai naza na ngai partout nazotambola nayoki nano conflit te bato bazobimisa baconflit mingi eza banzeneneke ya bakonzi ya babangomba tozobundana na bitumba wana tokosilisa yango parce que omoni en face na biso baza bato o bavandi pendant plus de 500 ans bavandisi makambo mais oyo mosala ezokosalama lelo eza mosala moko oyo ezotia moto eza neti nalobaka eza neti lutu ya pétrole na kati ya tono ya mai so basi babwaki lutu ya pétrole na tono ya mai wana okomela lisusu te ezosala bango pasi bazopanza sango partout ke boyokani na Bangunza eza te mais Bangunza bango wana baza ozomona bango bino Bangunza nini so bolingi bomona bisanga ya Bangunza bazali kito adiki ya Bangunza bazali bato baza koya tango tokutanaki na njini si bato bayaki bato bakutanaki tozokena ba masanga tozoka penza ba biloko wana te foto tika ko attiser feu ndenge balobaka kozwa mafuta kobwaka na moto foto lukande epai oyo kimia ezali
poto sala musala ya fumu vulu tata kimbangu eza musala osakana te bomoni lokola nanu tozoko tindika makambo vers l'indépendance matérielle ezo sala pasi na banani na ba oyo bazomema occultisme na mboka na biso bazobosana ke kingunza oyo yango nde franc-maçon na biso bayindo kingunza oyo yango nde rose croix na biso bayindo biso toye koto oyo tokembi tovandi ezali sekite. Donc il n'y a pas de conflit ngai pona ngai il y a pas de conflit ya nakati ya ndako ozana bana mitano motoba omona neti ba misusu 2-3 jours bazolobana te eza normal yo za tata otala ndenge nini okokorriger mama pe azawana kogambisa pona nini totala ndenge koleka mais la situation est normale, la situation est sous contrôle. Maintenant, qui a un responsable? Le 9 les kaki, on a parlé de 20 000 personnes. Ils ont qui charge à Osakanate, Batouautaki bipai na bipai, Mbalo yo alobi bana na épée, batia maboko. Le quoi bana ne batia maboko. Moi, offrande kozala kuna, Mbalo penda ba panier to kotala ndenge koleka. Donc je crois que il faut tant koya kuna na moi libenga na yo pe to sengi pena ndenge wana ndenge yemo kwa sengi Mbalo. Donc tout ça la musala oyo atindeli biso. Pona kosilisa motuna bato za komituna mingi pamate bokoloba kapona théocratie na démocratie. Démocratie peuple ndaza souverain. Théocratie nzambe ne tout mona kaeti. Zoka ndena kutimi na biso mokonzi ndeza ka souverain. Alors que tozo mona ke ba konzi na biso bazonyo ko la peuple mingi. Raison pour laquelle peuple c'est pela ki démocratie ezala. Bino bangunza bolobi nini na soki. Ndeko ngala sala ebisa biyo na ebisa ko ke ngai na no ba pesinga kongote kingunza na ndimi yango na no penza te. Ngala zana nga kesa. Na nga soda mpiko. Donc omoni bokonzi oyo nano evandisami na nzambe te yango na tozo discuter yango kubanda kasavubu kukota na banini tout ça mais ndenge n'expliquer ki bino na émission mo botuna kingai il y a la puissance le pouvoir spirituel oyo eza ko accompagner bakonzi na mboka neti ya biso depuis kasavubu ezalaki na cadre ya bilaka Mobutu ezalaki na cadre ya bilaka Nze Laurent Désiré Kabila na cadre ya bilaka Joseph Kabila oyo parce que yo ningaka otangisa na bakombo na ba Joseph wana ezali pe na cadre kaka ya bilaka soki lelo tovandisi mokonzi ya bangunza ezali pe na cadre kaka ya bilaka po kiti wana kiti yango ezalaka moko soko bolingi bovandisa na kiti neti bamama bavandi so batiaki bakiti misato te bataki ka kiti moko nakanisa mama moko inga tele malikolo ou bien mama mibale banga tele malikolo kiti ezaka ka moko ndeko toluka kiti wana evandisama na oyo ye moko nzambe apungutule ndo aponi po avana na kiti mokonzi azalaka savant te mokonzi azalaka magicien te mokonzi musala na ye aza na nguya moko ya bomotu na ya molimo oyo bilima bapesaka o bambasi baza kopesa o bakoko baza kopesa po a répondre na oyo population aza kosenga bokonzi wana eza kokota na mboka na biso kala mingi te mais po eya kwa tulendo po akota papa eza likama mutra préparé parapluie na ye a préparé parasol na ye oyo bakotinde na machette asimba machette na ye po eozala dégâts matériels. C'est-à-dire ça sera d'une manière meurtrière ya kosakana te o tozo sakana nango lelo mais makamususu o basakana kana nango le 4 le 5 le 6 janvier 59 on les elo pamba ya mbalo eza ya somo na kanisa o nyoso tu o aza komona penza makambo ya fumu vulu tata kimbango ya solo aza komona yango eza lisekite to milengela to tika ko yima zuwa bakanda parce que crise eza ya makasi crise wana eza installée na ba oyo babenga ba mundele ndombe po ba pesa 3 catégories ba oyo bakova na poto wakotanga pona kuvanda kaka pona kosepela na oyo ya bomengo ya poto kolia kolata ba oyo bakotanga bakozonga po basala ki mundele ndombe mais catégorie oyo ezoya ya misato eza catégorie ya ba oyo baza koya pona kotombola mboka ekoza la bino po lelo oyo ba journaliste mingi lelo ba yepa ya fumu kusu te po ba yoka kombo ya kimbango mingi bakei kolanda makambo ya forum soki bobenga ngo forum
po babenda mike mike mais bino le biso boko mike mike kozala mais na ndenge ya kuna te c'est-à-dire que tozosala musala oyo tozosala ngo eza ya sacrifice pona lobiko ya bayindo ndeko ingeta matu matondo bandeko balandi wana bauti bongo kolanda bongo tata ebeli popo na micro ya bayindo bolamuka bazalaki pole pe sembo ya kolimbola tomiyokeli na biso bandeko balandi 9 à 9h losambo pona kotombola lisusu kombo ya mfumu kimba kombo ya mokonzi ya mosikoli ya loposo moindo tata mama mwana elenge oyo nyonso ata soko olobelaka kombo ya mfumu kimbangu elobaki nesongi ntina mfumu kusuki ya mzana panda na ngola a 10% olobelaka kombo ya mfumu kimbangu na 5% yaka oyo pe nano olobela kombo ya mfumu kimbangu toze mokambi ya lisanga moko songolo bakambi ya peve ya longo bakambi ya ba église bino nyonso soko kaka loposo na eze moindo mokolo ena epesameli biso banso toya sans mfumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira nyonso baze kosala lelo betelo ya bapaya ebimisi bato bazoba bakambi ya yi politique baze kotatabana kondongwana baebite batia motu wapi po kaka bazangi kombo ya mfumu kimbangu kotika mfumu kimbangu eze kokunga nzela kotika mfumu kimbangu eze kokota na kufa yango pe Afrika ikufa yango sokolo poso pe mbalei ngulu abwakeli yo makoso yango sokolo poso pembe alei dendo atindeli yo bisuka ya dendo yango sokolo poso pembe alati atindeli yo na tombola ata na basuvetuma oyo balongoli bibembe na bango na bamorgue bakotinda yango epai na yo moindo po ozangi bonzambe po ozangi molobeli lelo à travers émission bayindo bolamuka bien sûr boze kolanda ke biso pe bayindo tozei na ya biso molobeli biso pe bayindo tozei na ya biso mobikisi biso bayindo bana ya yambo biso bayindo continent ya yambo mabele ya yambo ya bozwi kasi mobola ya yambo poni po tobungaki nzela vutuka vana pambu uvidila tozonga na esika tobungela epai kani tokokuta mfumu kimbangu kolakisa biso direction ya lobiko po tobima na bisuka ya dendon po tobima na bilamba ya tombola bwaka po tobima na makoso po tolongwa bakufi tosekwa lokola mama Kiatondo asekwaka le 6 avril na 1921 tolingaki toclore chapitre na biso ya 9 sikawa tokomi na tango ya kinzonzi bayi politiki iki basimba koto bazongisa basala boye toze koyeba te kinzonzi oyo bino na bayi lopoto bolobi dialogue tolobaki yango na kinzonzi ezala na nkota na biso poto sosola eze esika basalaka fongo esika bakokangaka makambo ya tina iye ekoyeba kotambusa bongo libota biso bayindo masolo kinzonzi eze moko ya bokasi na biso eze moko ya ezaleli na biso chef de l'état oyo kokoma na bango na kiti ya bokonzi ezala na façon inattendue ebele ya ba généraux ebele ya ba officier supérieur ebele ya ba homme politicien mature expérimenté kasi kokamwa mwana ya 29 ans un simple militaire inexpérimenté sur le plan politique oyo bato basatandaki nango te azwei bokonzi ezalaki hasard to ebalani na bilaka ya mfumu kimbangu ekolo nini bato bakendaka batanga polobi babima ba président de la république ezete soko ezelembo ya mbotama te
kasi biso to meseni koloba soko bilili bize biso tozalaka na tango ya koloba penza mingi te lokola molakisi nzela nesongi nzela fumukusu kia mutana panda na ngola baze moko ya baye bamonaka na molimo mpe kotalisa na mosuni tango tomonaki topusi penza to tokomi na tango ya dialogue oyo endimamani na Edem Kocho epe manaka epesami donc lelo déjà tozali kodemare dialogue tokendeki kotuna nesongi nzela fumukusu kia mutana panda na ngola bango baye ya miso ya molimo baimpression na bango tolingaka mingi totunaka nesongi nzela fumukusu kia munzala mpanda na ngola yambo ya makambo po ebele ya baprofete awa na République démocratique ya Congo ebele ya baprofete awa na Afrika bazali baprofete nsima ya accomplissement ya likambo wuta 2006 tozali kokenda na nesongi nzela balobaka makambo yambo makambo ekoma esoko topusi mosika déjà na 2000 olandaka ba image le 16 mai na 2000 na salle d'Iso nesongi nzela koloba mokili ya molimo natire ezali kolakisa ke bazali koluka motu ya Mose Kabila e nani akokaki koyoka bademarshe esalami lokola bayebakanisaka moto nyonso ye kokutana na mokonzi ya mboka ye koluka misolo batiaki bakal dès le 16 janvier 2001 Mose Kabila bakitisi motu na 2006 nesongi nzela bazwaki tango ya koloba na 2011 bazwaki tango ya koloba bango balobaka yambo makambo ekoma lokola tozali kobeta nkota yo na bandeko bazali eteni ya logique tokenda lisusu kotala mayekani tosololaki na nesongi nzela na ndako na bango ya mosala oyo ezalaki mpona dialogue ya mboka na biso tola Mukusu biso tolingaki tozwa mwa extrait ya déclaration na bino na mayele kosalema lelo na etali politique parce que lelo yo partie préparatoire na etali dialogue esalemi bazobanda forum ezobanda le premier awa kasi population balobi ete batikali omerci ya bapoliticien bayebi te bisika nini bakende po ete bamisusu balobi kuna ke jeudi oyo soulèvement populaire mpona koboyikote appel ya ndeko Kodjo na cadre ya masolo kasi nini oyo boli kosenga na population par rapport ya bapel wana esalemi na ngambo mosusu balobi batela dialogue ya ndeko Kodjo na ntango mosusu balobi ete population a telema mpona révolte populaire matondo mingi tokolikia peuple congolais aza déjà na maturité soki bapoliticien ya pouvoir na ya opposition bavandi esika moko po ete bakoka kotala bolamu ya mboka bolamu ya bana mboka lobi tokoliki eloko ya kosuete eza wana eloko ya kozongisela matondo yango wana pamba te batongaka na mobulu te batongaka na kimia France, États-Unis, Belgique, Allemagne, bamboka nyonso ya Europe batongaki na kimia bavandaki ntango nyonso soki likambo ezali intérêt nano ya mboka yango moto eza koprime intérêt populaire nzoka soki ndeko Edem Kocho alongi kovandisa ngambo nyonso mibale biso topesi longonya mpe na bandeko ya opposition oyo bandimi bavanda esika moko pamba te mpo bakoma na eteni oyo basalelaki constitution to mpe eteni oyo babandelaki na 1+4 bavandaka soki lelo bandeko mosusu balobi te manda ya président Kabila esili mpo bavandaka soki bavanda te na ntango yango wana mbele manda nini constitution elingaki ezala mpe elabore te me bavandaki sikoyo boni lelo bazolinga kovanda te mpona kobongisa ata kutu moto yango oyo
akoya amoni mboka oyo etambo besambaka neteni ya oyo bango bayebi te ntango musée akotaka mutu moko te andimaka te musée azoya mpo ya kokota kotala bopasi oyo ezalaki na deuxième république mpe soki totali yiki oyo ezalaki na terrain na kobanda 90 na libéralisation soit na démocratisation le 24 avril 90 bato mingi bazalaki komona lokola mbuta mutu papa Tshisekedi mutu akokaki kokoma mokonzi parce que azalaki penza oyo tokobenga challenger ya président Mobutu bato basutukaki musée Kabila awutaki na este babomi musée Kabila ntango musée Kabila azongai mokili molimo me bakulutu nyonso bazalaki ebele nyonso bazalaki bagénéraux banani nyonso bazalaki me mwana moko ya 29 ans inattendi balotela atandi oto te akoti bato batunaka akokoka 29 ans akokoka kilo ya Congo oyo Congo mpe bauti osopela makila lelo tokomi na mibuzo mina mitano azali oyo atiaka ye nda yebi yango wana toza kosenga na bapoliticien oyo bazoloba te soulèvement esalema biso tosengi na bango soki balingi basala soulèvement ya bana na bango na basi na bango me batika peuple parce que nanu badédommagea ba oyo nanu te babimaki même mpona marche ya bachrétien même mpona bamarche nyonso esalemaki ya démocratie ya nini oyo nyonso esalemaka oyo esalaki bato bakufa badédommagea nanu ata moto moko te epuis bana na bango te moto bakufaka bango babombaka bana na bango me bayebaka ete kongo eza ya bato banso yango tosengi na bango balongwa na molimo wana me baya na molimo ya bomoko parce que baopérateur économique il faut basala mosala na bango moto nyonso il faut aluka po toliaka bongo moto na moto fabima mokolo na ye akende koluka me bapoliticien babongisa soki bakovanda esika moko awawa bauti koexige balibere baprisonnier politique est-ce que basali yango na soulèvement basali yango na soulèvement te mais na voie de négociation balobani batie condition bake kolibere bango kuna sikoyo nini oyo ezozanga po ete lelo mpe ntango bakovanda basolola ya solosolo ebiso mpe toyeli bango tolobi mobeko biso toza nango posa kuna toyoka bapoliticien bo balingaka peuple mbongwana ya constitution na le sol et le sous-sol il faut elongwa que ça appartient à l'État il faut que le sol et le sous-sol appartient aux autochtones parce que na l'État na autochtone mutabandaki l'État yaki nsima alors soki ekosalema ete bazongisa mabele epai ya autochtone bongo l'État azala gérant et pour permettre aux autochtones abanda se retrouver na baressources naturelles oyo nyonso eza koenglobe mabele na biso sino te tokozala kaka exploitable tokozala kaka chosifié soki todefi lopoto yango na balolenge oyo donc bapoliticien bavanda esika moko balongola molemo ya basoulèvement ekofuta te parce que bango soki baza badémocrate alors na France basalaka soulèvement te soki eza na baintérêt ya bafrançais soki eza na intérêt baaméricain basalaka soulèvement te bavandaka esika moko bango mpe bakende na dialogue matondo matondo bandeko balandi wana bolandi bobreze masolo ye tozalaki nango na lisomo nzila soki mozala mpanda na ngola kuna ndako ya mosala boyoki ndenge lolenge kani bafongoli tolobaka kokutana na esomi ya nzila bango baze mai ya source ebimaka ya kala te ntango nyonso bokutana bango bokozwa eloko ya sika me eloko emarke biso eloko etike biso
nesungia nzila babimisaka oyo bato batiaka kate po nini tolobi lolenge na tango iso tozali koyoka bapoliticien kotia bato na motu mokolo ena bato bakobima libanda makila esengi etanga me nesungia nzila memi biso kofungola biso boyebi tango basengi libération ya bapoliticien ya baprisonnier politique basengi yango na soulèvement te basengi yango na kobimisa bato libanda te basengi yango na dialogue ezalaki na masolo nde sika balobi bon po biso tokenda na dialogue botalela biso likambo oyo kanali kini fungwami basheni ye bakangaki soko pe ya président Vital Kamerhe et fungwami ba prisonnier oyo bakangamaki na nini na titre politique batikami sauf quelques-uns oyo mobeko ekangi bango soit pour la viol soit pour la likambo mosusu dossier politique bango wana tango mosusu batikani po nini te lelo sima ya komona biloko oyo tososola biso nyonso ete na nzela ya dialogue nde tokoki kobongisa manso na nzela ya dialogue nde tokoboya makila etanga biso bilenge biso nde toze victime ya manipulation tango iso biso to interpellaka bino soko jeunesse nde avenir ya lobby tokebela tomikebisa soko réellement jeunesse nde avenir ya lobby tokebela pe tomikebisa biso nde batiaka libanda lelo tomeseni koloba na manaka na biso ya baindo bolamuka tozalaka sans parti pris sans tendance lokola bonzambe ya baindo to dénonçaka mai nyonso ya mabe ya loposo pembe akendaka sakenda te be ko s'infiltrer na kati ya baindo a préparer batono batikala lokola obstacle biso tokolikia occasion oyo ba politicien ya ba couleur nyonso ya ba tendance nyonso ezalaki occasion baluka ko saisir opportunité bakenda na masolo soko réellement babundaka au nom ya peuple congolais tolobi bien soko réellement babundaka au nom ya peuple congolais falaki bakenda basolola pona peuple congolais touti wapi tokomi wapi pe tozali kokenda wapi minyoko ezali kozingela peuple congolais malheureux afin de likolo ya bomengo ena bato mosusu nde babénéficiaka Allemagne premier producteur na bois alona nzete wapi azali na bilanga ya nzete nete nini nzete na biso ya Équateur bandeko bakoma na Équateur okomona ezali na ba vaste étendue sécurisé kuna yo moindo koti ezelo kolo niati allemande sans visa mais en Équateur l'équatorien basimba nzete te pétrole ya mwanda habitant ya mwanda bazende ba sentinelle bazende ba garde ya ba pompe cheval pour nasuka ya sanza bapesaka bango soko $100 soko $80 lokola salaire soi-disant nzoka ezalaki moment opportun ezalaki ntango ya ntina babi politicien na biso basangana komoloba ete trop c'est tout bazalaka mokonzi pona bato peuple ya nyokwami mingi tosala nini po tolongwa na motambo oyo me tokokamwa na bapoliticien ye bandimaki dialogue bayeya yambo lelo baboyi dialogue donc lelo eza supposé dialogue ezali kodémarrer sans bango kulutu na biso Tshisekedi koko na biso Tshisekedi tolingaka bozala po bozali kosimba histoire ya République démocratique ya Congo ata na ndenge ya mabe
ata na forme moko négative mais vous avez détenir histoire pour bozalaki uta 63 tango bakeli ba commissaire généraux uta 63 bino bobandi mosala na mboka ndakisa nini boze kopesa bilenge ndakisa nini boze kolakisa na peuple congolais soko Congo est référence ya Afrique nini na ino bino kolakisi na République démocratique ya Congo oyo côté Afrique opposition éternelle to ezena tango mosusu ezena makambo yo et nécessita opposition te soko tokozonga na 2016 2005 bolimbisi na enrôlement to monaki koko na biso Etienne Tshisekedi ko boya bato ba s'enrôler et bato ebele balandaka mot d'ordre bango moko ba s'enrôlaka te mais arrivé en 2011 ayaki komona ke ezalaki erreur et bato bakufaki na erreur wana déjà aye ko s'enrôler en 2011 passe à la candidat ingeta tondimi mais bato bakendeki en 2005 bakufaki na erreur wana bino boye ko se ressaisir bino boye kolamusa makanisi en 2011 komona ke te voix ya enrôlement ndezalaki ntina oui bokoti mais alors toleki na élection ya 2006 ba revendication ezalaki bato balobi makambo matamboli malamu te yayi tricherie nyonso tomonaki ba politicien ko défilé na balopoto oyo ya TGV ya ba vitesse ya avion l'élection faisala ceci faisala c ngeta mwana atambolaka na mokolo moko te mwana ta telemi azali kobwaka lokolo ezalaka ntango moko abwaki lokolo moko lokolo ya mibale akwei lobi akopusa bapa mine mitano lobi wana akotambola lokola moto ya solo tomonaki bankokoso nyonso oyo tokutanaki nango na 2006 ingeta tondimaki mwana botami mwana azali koyekola kotambola akokaki kotambola te na lolenge ya bakolo oyo batambolaka deja kaka tokolikia mwa différence ezalaki kostala baélection ya 2006 na oyo ya 2011 na 2011 tokomaki na niveau ya kofinanse baélection na biso moko elakisaki mwana pusi kasi lokola ezalaki eloko tozali kobanda sika toreklame lisusu bankokoso lisusu ezalaki nani yayi tricherie président Tshisekedi asotoproclamé président kolanda baimage ngatende na motila bino yango bakenda te na ndako koprêter serment nesika président reconnu officiellement zeko kosala pe yaye serment na oya ingeta nyonso wana mikakatano bato bakufi bato basali batrouble tolobi cette fois-ci lokoleze yambala misato bato basangana bankokoso ye tokutanaki na yango na 2006 bankokoso ye tokutani na yango na 2011 epesa biso mayele moto ayebaka kokola soko azali komesurer à se mesurer na obstacle i azali kokutana na yango moto ayebi konkola soko azali ko se mesurer komi kokanisa na bankokoso ye azali kokutana na yango tokutani na bankokoso na 2006 tokutani na bankokoso na 2011 po nini te toyeba konkola lelo na 2016 tosala sikawa baélection moko responsable bakotisi division po bomona ete bazalaka te mpo na intérêt ya peuple ezali problème ya kanyaka ezali problème ya misolo combien de listes ya société civile ebimi na kati combien de listes ya opposition bakoki te kosala bloc moko or tokoliki na 2011 président de la république alakaki bango bosangana
Soko sangani boko kokamo moke ko bunda. Même soko na ko battre bino, mais boko kokamo moke ko bunda. Ba koka même pas ko sangani. Poni. Tout le monde a zekotala libumuna ye intérêt égoïste. Soko réellement bas evra ka no ya peuple bas salaka pour na souci ya peuple. Tokolikia soko ko kabwana balingaki nde ba kabwana après 2 semaines il y a dialogue national. Bakokaki te ko kabwana. L'opposition mususu na kati, opposition mususu libanda. Ba bazé libanda, balobi ba bazé na kati, bazé ba opposant moko immature, bazé ba opposant moko bakokaka ko sala master, bazé ba opposant moko bakokaka ko tondisa batote ko sala ba foule. Est-ce que tina ya peuple congolais tout na kibino na ba manaka na biso eleki. Peuple congolais zena posa ba sala ba plein. Ko tondisa martyr, mais ba jibe ba tondisa yango, ba weranson ba tondisa yango et salani na peuple congolais. Bongo bino ba opposant soko lelo okei botondisi soit stade de martyr soit triomphal et salinini na bomo ya peuple congolais te biso tokolikia na ba oyo bazé na kati bazé ba opposant et dem ko tu se rendre compte na liste ya opposition azotala te nani azé opposition était non titre wana piège ya mondele bande ko balandi to salaka manaka oyo te pona koluka ko blesser mitema na bino par rapport ya ba penchant na bino politique mais ensemble to lingaka biso na bino to sombitini ya makanisi biso na bino tozala lokola bayo esi bakoli bamoni mingi bazwei mayele esika nini na mboka oyo balobela makambo ya bolamu ya peuple bomona opposition sanganya ndimi Papa Tshisekedi azalaka kaka libanda ya masolo mais nanote akota na kati alakisa biso na siki na bozindo mposa oyo ye azalaka nango uta azalaka elenge na lelo kimobange ingeli nano azala te bakor boni Muse Kabila yakawa sima ya kobengana Mobutu Muse Kabila yaki abengi ye alobi Papa Tshisekedi yakato travailler ensemble. Je ne saurais travailler avec celui qui a pris le pays par 2 armes. Nakosala tena moto azwe mboka na mandoki 1 plus 4. Papa Tshisekedi a kokaye comme ça a rejeté. Or, le plus jeune président à cette époque, andimaka elokwana par rapport ya bilembo na ye ya kozala mosangisi. Po nini totuna kabino o nyoso eze bolamu bokokaka te kolimbola yango bokokaka te kobetela yango maboko. Po nini? Le seul président au monde andimaka kokabola bo continuer na bato mine et bato wana basalaki alors ba opposant. Opposant armé bien sûr. Tango bakotaki na pouvoir bango polelo eze supposé opposition kaka nde ezalaka na posa ya kobongisa mboka ingeta tuti yango entre parenthèses na 1 plus 4 nyonso wana bazalaki ba opposant 4 nyonso wana ba opposant tamsuso tuti tokolongola Papa Yerodia les 3 autres ba opposant ya Mobimba bakotisaki mandoki Jean-Pierre Bemba asalaki rébellion Muse Kabila bengi yakato solola aboyaki mais soi-disant ye moto amibengaki nationaliste a combattre un vrai nationaliste oyo to ebite soko to kozwaka ye mokoloni a combattre non seulement nationaliste mais un révolutionnaire protocolique tango to lobaka to bengaka bango ba nationaliste to kitisaka momoke pouvoir ya etumba na bango basé ba révolutionnaire Bayaka, Ruberwa, Arthur Zaidi Ngoma, Jean-Pierre Bemba Gombo, Basala Nini.
babakisaka nini na bomo ya peuple congolais. Accord ya Moudi basignaka yango période wana ezala respecté nanya simbaka finance tozalaka na bacours de mémoire te totambusaka makanisi na biso mosika toze bato te bakokomba kosakanela biso lokola bato yo bana mike bazali kosala ndako ya zelo asali yango gratte-ciel soko asilisi apanti na lokolo epui akei ndako te toze bato tozwi expérience toze kokola yango ntina émission bayindo bolamuka loposo pembe alingaka te bayindo entre bango bayoka po ayebi ntango iso bayindo basangani bakosala rétrospective ya histoire na bango bakosala soko tokolo bango na lingala bakosala bozongi ya molai na masolo na bango to uti wapi 56 ans uta tozwa indépendance nini tobakisi po nini tozala après indépendance ezala égal ya avant indépendance bato bakotala po nini tozali kokoba kokufa po nini politique na biso loposo mpe bazali na même mise toujours na kati ya badécision na biso po nini tokoki te entre biso kosala likambo sans concours ya loposo pembe po nini bomengo na biso fo ezala juré na loposo pembe po nini biso bayeyant droit fo bakaniselaka biso na maitata mokili atiakima omoni pourquoi loposo pembe alingaka te tosangana yango akela bato na ye afasona bato na ye na identité na ye baze bamindele ndombe basé wana rien que pour na ko déstabiliser kozala ya boy esika nyoso likambo ya malonga elinge kangama bango basopposer moto nini akokozala opposant éternel moto aviva soko pendant 56 ans soko 54 ans ya vie à opposition bato nyoso balekaka bazalaka kaka mabe Mobutu azala na deux phases soko tokoloba yango ndenge wana Mobutu ya 70 T74 Mobutu y a retour à l'authenticité. Mobutu y a révolutionnaire. Bango bakena na penchant mosusu. Pour bato il fallait balata cravate, bato il fallait balata veste, bato basi il fallait la balata ba pantalon, ba s'opposer na Mobutu. Et Mobutu tango akena phase na bango andimi bato balati ba veste, balati ba cravate, bakena phase mosusu. Mobutu à s'approprier un pouvoir, il faut pas parti politique et bota tokenda na démocratie bakoti kalaka kozala te na mopanzi moko na baluka kabolamu ya mboka tango Mobutu azalaki nationaliste bango bazalaki na ngambo nini tango Mobutu akena ngambo na bango po nini batikalaki ngambo moko te pourtant ma programme démocratie bato balati ba veste bato balati ba cravate po nini batikalaki wana te batambola ensemble boyebi ata lelo tokoloba tango bazali kotia papa Tshisekedi premier ministre abandaki kokuta nzila ya kofungwama te yango me boyebi ke bazala na posa ya kosala te nini esalaka bazala na posa ya kosala te volonté na bango te papa Tshisekedi en soi il est congolais et il aime le Congo kasi oyo eze na kati na ye oyo loposo pembe amelisa ye yango eze kosala kokoso yango eze kosala bokaboni yango eze kosala kokesana yango baze kokoka te kosimba alors tina ya kozala na bango politicien basalaka politique pona bato pona peuple baze kosouffrir lelo occasion kinzonze yei po babeta masolo ya libota talabana ndenge babimima kwanza talabana ndenge basusu babeli kwa shorko talabana basusu ndenge batamboli na mataba talabana ya basi tolo bandi kobima elamba ya malonge zete soutien zete talabana ndenge bakoti mayanzi to sala nini
ngai tata yo maman bano bisonde toluka ki bisonde toza censé à protéger. C'est ça rôle ya dialogue. C'est ça. To sala nini? Ah biso tozalaki koswana tango yiso tozalaki koswana yango wana tokokai kosokipe na bana te to swana te alors tozwa soin na bana na biso ah mama simba makolo ya bana to sokola nga tata nazalaki na mwa moke to sala boy po tolongola République démocratique ya Congo na libulu oyo ezina yango président ya Assemblée nationale ivoirien yaki alobaki Afrique est causée la République démocratique ya Congo. Na l'église te, na benjiri ya ba politicien te, ba politicien ba komi lokola bana mike, to ba kate soko bana na bango, chance bana na bango bazalaka te balantaka ba propos na bango te to kolike. Basé ko fingana, basé ko sala amalgame de choses to kozana na soni ya koloba yango. Bino bozena mikili ya poto bolandaka ba discours ya ba politicien na bino bolandaka ba projet de société ya ba politicien na bino et po nini ya biso bakoki kokoma te po bakendaka référence na bango ezeba politicien ya loposo pembe bakendaka kokutana na bango mbalombala basalaka ba aller retour ba va et vient tango iso na mikili ya poto bazalaka parrainer na ba politicien na. Mais pour nini basé ko kokate ko sala au service ya nation lo lenge ba politicien mikili ya poto ba sala au service de la nation école bataki ba eko ko ba bebo umbu ba eko ko ba bebo umbu lo poso pembe alakisi bango kaka fimbo ya betaki bango pe basé ko beta biso lelo zalaki fimbo physique lelo bakomi ko beta biso fimbo moral moto ya sala kazena bana faut bafuta kai 80 000 francs congolais na fin du mois yango lelo taux ya mortalité pa ba indo est très élevé yango lelo moyen de vie ya ba africain surtout en particulier ba congolais ya République démocratique autosé moyen de vie est commis 50 ans. Donc, moto à l'équipe 50 ans, fois comme bisambela sambela kumisaka nzambe na loyembo bango mo bakoma nango ngana bimaki na tongo na zongi na poko boyebi combien lelo ba bimaki ba zongi te ngana l'équipe 50 boyebi combien est-ce que moindo soko l'équipe 50 fois sala na mo témoignage fois tatola mabe ya ba politicien occasion yango oyo bino ba politicien bino ba opposant bino pe bato ya majorité boze ko bango opposition à kota to boze ko yeba ke boze na devoir ya kosala pona peuple kasi bokutani boze ne sika otolobi tata na mama basangani pona kotala sikoyo kozala ya bana bano bakoti mayandi biso peuple congolais bano oyo babimi makwanza na nzoto biso peuple congolais bana oyo batamboli na mataba na nzoto biso peuple congolais bano ya basi babimi tolo bazaki basoutien biso peuple congolais bana oyo babeli kwa shoko biso peuple congolais bino sikawa batata na bamama bosangani tata na mama bokei sokorolma bosangani po kaka na biso bana makwanze sila na nzoto mayanzi elongwa matabe elongwa na nzoto 2 semaines ezebele bokozwa compromis 2 semaines ezebele bokozwa compromis c'est vrai tango boke kokanga pe makambo wana tango boinvitaka ba confession religieuse ezalaka sans tendance kimbangiste kobenga église kimbangiste ingeta mais église chrétien kimbangiste oh d'abord existaka te na mokili courant moko esangisa deux religions existaka te botali bangunza mpamba nzoka bozeko kenda koloba makambo ya Congo makambo ya bana Congo fo bokambema na milimo ya bakoko ya Congo
bokobelela nzambe nini bokobelela Yesu oyo bana na ye bayaka ko coloniser biso bokobelela nani ala oyo bana na ye bayaka ko coloniser biso bokobelela nani Buddha oyo bana na ye bazeko ya ko coloniser biso tala esika pasi ezali tala esika pasi ezali tokomi na ntango ya masolo ya bankoko tokomi na ntango ya kinzonzi na biso mpo nini te yambo tobanda tobelela milimo ya bankoko na biso bayoyo bayalaka na mboka oyo yambo roi nzinga nkuwa superviseur royaume Congo ezalaka monene koleka mpo nini te tobelela banguya ya bayena baya kopesa biso bokasi mpo bisika nyonso boleka bokota na baconfession oyo ezali na bareligion importe solution bimate bokritikaka baresultat ya consultation nationale mais kuna bozalaki na bayi catholique kuna bozalaki na bamusulman kuna bozalaki na babouddhiste tendance kimbangiste ezalaka te e ntango nyonso boze kosala mosala ya kobongisa mboka bobosanaka keze na bato mobimbo badefendaka mboka spirituellement ntongo midi mpe mpokwa bino bayebolo bakanisongi ya nzila fumokusuki ya munzala mpanda liaka mbongo bozalaka bisika bozalaka bilongi na bino boyebani bomonaka bango bapesaka kako mokili ya molimo ezekutima yango ezalaka bosembo ya mfumuki mbangu bomeseni bilongi ya kokendaka na palais du peuple tozalaka intel na bamanifestation officielle ezalaka baconfession oyo eyebana bino mpe bomeseni komona na bino kasi boyebaka ntango bino bolalaka ezali na bato mobimba koboya kolala mpona kobelela milimo ya bankoko ezingelaka mboka Kongo ntango bino bosepelaka bato babima libanda mpo makila etanga ezali na bato mobimba ntango yiso makila ya moto moindo moko esopani ntango mosusu moto wana bilia ekokota ete na maboko soko baye bandeko na biso bazali kokufa na États-Unis d'Amérique ezali kopreokipe biso bafutuka soko bandeko na biso ya Beni totilaki bino baelema na bakilongo na biso bendele ya fufamu ezalaki amberne mpona kolakisaki lokolo na ngai ezwi mpota mosapi na ngai ya loboko ezwi isikama nakozala na ntango ya komela masanga te kasi totunaki bino basoi-disant bareligie maloba na bino ezalaki bino etalaki bino to mpo na bino eze moke fale ezala mingi fale eleka mingi mpo chef de l'état asambwa mpo bokonzi ya lelo esambwa te manaka yango epesameli bino dialogue inclusive biso na biso bana ya Congo tozeye kosangana pona lokumu ya Congo pona lobiko ya Congo pona kosikola pona délivrance ya Congo ya République démocratique ya Congo bana babeli makwati tata na mama tofandi sikawa tozeye kotala totie sori ya bana na biso liboso 2 semaines ya dialogue inclusif tokolikia sikawa bozeba mature sikawa bokei penza nde koluka intérêt ya peuple bosani pona koluka bolamu ya bana oyo balingi bakufa ya bana oyo babeli bakwashorko tokolikia na lisungi ya fumuki mbangu balongo mpe bakoko bokobima na resultat ya malamu mpe Congo tokozala na kimia décembre koleka na kimia mpo makila etangi mingi makila ya mboka oyo esopani mingi banda 1493 moindo akufi congolais akufi mingi ensemble biso na bino toloba non. Naze président de la République
pour le peuple nangai. Naze ministre pour le peuple nangai. Naze gouverneur, naze député, naze président du parlement, naze PDG, naze encadré, naze directeur pour le peuple. Pour le bainga naze kokamba. Politique ya bankoko na biso moko pour na bato yonso. Un pour tous. Yango ezali ya tata moke. Mokoko li moko ya manga soko kotia na mabele akobota kaka manga moko te kasaboti ba manga. Un pour tous. Nguba moko mbuma moko ya nguba otiei na seya ya mabele akobimisa bandeko ba nguba ebele po na bato ebele. Yango politique ya tata moke. Bino pe tokolikia cette fois-ci kinzonzi ye bokei potango bokobima bana makwanze sila bana mayanje sila bana ya kwasha encore bazonga na santé ya malamu pe mboka na biso République démocratique ya Congo emonisama keze mboka ye epambwama pe etelemisaka prophète ya baindo banso na Congo ya mfumu Kimbangu. Botala penza na maloba yende to bendi suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo. Rendez-vous à ne pas manquer le 9 à 9h. Le Mongo Congo, siège social et religion africaine. Yondeko Olandi, émission yé, osé na drapeler, osé na makanisi, osé architecte, lingi mokolona ba décorer ngona likanisi moko songolo, osé na misolo, osé na posa osala ka ba polo, za soko infographe, osé soko imprimeur, osé soko nani, olingi contribution na yo ezala émission émission yé ezé émission ya bangunza ezé émission yé kolobelaka be boindo. Ba numéro na biso eza affiché na baya ba poste téléviseur na bino bobenga poto orienté bino soko lingio salisa rappeler tango mosusu to solo la pona texte po ebimate mopanzi to libanda ya masolo oyo bangunza bakosala soko lingio sala polo tango mosusu soko kobenga na émission ba indobola muka rien que pona orientation soko poser na misolo to orienté yo na structure ya bangunza na secrétariat général na bango okosala elembo kasi oeze eleko ya mapamboli soko lonaki na mabe sala libongisi lelo po lobi na biso toyebite sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira. Soko bolandaki biso na lolenge longo bani bozongisa matondo na tata kwa ku image au basé lelo na bilili bazalaki bongo assisté na cameraman na biso nengwa ya kota ngumba poninite kuna na eteni ya montage to sungamaki na tata Luzaidi pyramide pe bongo de kongala zumu 9L bango nde basalaki bolanda biso na lolenge elongo bani botikala na kimia mfumu kimbangu to kutenga bino na poso likoya pona manaka isusu matondo. Moino adana patiengo atakundi patiengo oyo patiengo Moino adana patiengo atakundi patiengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kinie Na batango badiagre Nyoto ego Yo de la kaka ego